les amis du Royaume Céleste, ici votre humble serviteur Jules Sumbula pour vous présenter l'émission La Lumière de la Parole sur www.kleboa.com. Toi serviteur ou servante de Dieu, nous avons besoin de vous pour exprimer et éclaircir les enfants de Dieu la parole vivante sur www.kleboa.com. Merci. Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans votre émission La Lumière de la Parole. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir un grand homme de Dieu, pasteur Jean-Pierre Ngoï, du centre de l'évangélisation, le Réveil, sur Saint-Denis, précisément ici en France. Bonjour pasteur. Bonjour papa. Nous avons vraiment le plaisir à Koyambayo. Brièvement, comment tu as reçu Seigneur Jésus-Christ? Ah, ok. Et bonjour, je suis réellement dans la joie de participer à cette émission. Et je voudrais moi aussi profiter de l'occasion pour dire que bien, nous sommes le centre, je représente le centre d'évangélisation Le Réveil. Nous sommes dans la région parisienne et plus précisément à Saint-Denis. Ok. Nayamba Yesu elekimwa mikolo mingi ezalaki na mabongisi ya Nzambe ndenge abongisa makambo na ye nakutanaki na kati ya situation moko boye ndeko nanga camarade nanga zaki kobela maladi makasi et akendaka baminganga ebele eloko moko eza kosimba te et puis un jour bayebisi biso ke non église moko ezali quelque part kuna babondelaka mpe mpona bato bazobika ah bon ça existe donc tozalaki na information moko te et tokendaki mpe kuna babondelaki mpe mpona ye abikaki mpe ya solo. Et puis, c'était par rapport à la parole de Dieu. Donc, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru au nom de Jésus-Christ. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Et donc, surprise, ah bon, donc, tu es besoin de la Bible, tu vas tanga, et vraiment kondima ebota bi mukolowana sans plus tarder toujours quand on a vu qu'il y a sujet na biso oya mukolelo peuple de Dieu tous na kati ya kleboa.com votre émission et votre site préféré. Pasteur sujet na biso to peut thème na biso lelo ezali ete tokolobelango réveille-toi to pe bolamuki to pe tolamuka réveille-toi. C'est quoi la réveil? Réveille-toi. C'est quoi la réveil? Ben, réveil, c'est tout simplement pour attirer l'attention à Bandimi, pour attirer l'attention à Moutounyonso, Oyo, à Yamba Yesu, c'est que ceux qui ont mérité Moulaï, Nakatina Lingomba, Nakata Moussala Nzambe, routine, ils s'installer, ils ont risqué, ils ont Nakata Pongi. Et en voilà, Tolobaki, non, il faut tout l'amour. Donc, biso moko to la muka, to la musape bande. Na ba o baza kati na lingomba, faut la musabango. Ba o baza kati na lingomba te, faut ko benda bango ko bango pe baya parce que ye mukonzaza ko ya kala mingité. C'est vrai mukonzaza ya kala mingité peuple de Dieu, c'est vrai, mais parce que le problème est allé to mito yeba. Comment ba procédure nini o ko salake pour être peuple de Dieu à la muka, peuple de Dieu à le mwana pongi le longo tu ko bawana. Comment on peut faire? Ben, tout simplement, par exemple, nous avons toujours sur la lelo, pour attirer l'attention à Moutounon sur la émission Oyo, vous savez que Kozala Nakati na Lingomba, ils ont abété, mais il faut que Kozala na Bokebi, parce que mon Kozala Baki, tu es bien la Bible, dans Matthieu 25, parce que vous savez, les solos, il y a 5 vierges. 5 sages et 5 vierges sages, 5 vierges folles. Donc pourquoi va passer sur les soloana pour nous porter les services que et sengeli na bisoto zalana na bolamuki. Parce que sur les soloana il y a 5 vierges, donc 10 vierges, c'est 5 sages, 5 sages. Bazaki sont reçus au départ, Bible lui que bazaki bangonso vierge. Bangonso bazaki na mafuta. Donc lingolo baki bangonso na kati na lingomba, bazaki na kati na boyebi, bazaki na disposition.
pour bika na suka mais na kati na koumela ya mokonzi na kati ya koumela ya koya mokonzi mitano balalaki mitano bazali na kidiba mafuta na bango esilaki basosolaki te qu'il fallait bakende ko renouveler mafuta tant mokonzi aye babi mokonzi aye boluka ekomi trop tard mokonzi alobi non na kozwaka bango mitano bazalaki prête et on a donc il faut vraiment malgré tant les autres cas il faut tout la moka oui il faut tout la moka le lenge pasteur a outi comme ça il faut tout la moka mais pasteur kolamuka wana est-ce que c'est kaka il y a peuple de Dieu ou bien kolamuka wana ezali pe na ba pasteur na ba prophète na ba docteur na ba évangéliste ba kambi o basa ko kamba mangomba lelo auto bengi baza na kati na 5 ministères est-ce que bango pe baza na droit ya kolamuka ou bien kaka ba peuple bazo na kati ya mangomba non les lobanzame et pesa meli kwa biso nyonso bon ezali te ke ba kambi bango baza libanda non ce qui tozuli makomi eza ko concerner biso nyonso na biso to bakambi mokambi eza d'abord mondimi donc na biso bato tozokamba babengi biso totanga liloba na tosalela yango donc eza na liloba te ke liloba nzambe ezali te ke oyo ezali mpona oyo oyo mosusu mpona non eza mpona biso nyonso ntango nga naza koteya liloba nazoteya wana il faut eteya nanu ngai mpo ekende oteya moto mosusu parce que so eteyi ngai te nakozala crédible te nakoloba kaka mpo nakoloba me ngai moko naza na kati te non avant nga nateya moto il faut na liloba na eteya nga après nakende koteya moto so nateyi moto akokoma en tout cas alobi ya solo mpona ni parce que ngai moko déjà eteyi nga donc pour na kolamuka en tout cas biso nyonso ozala prophète ozala pasteur ozala docteur ozala peu importe titre na na kati na église il faut olamuka parce que soko la mukite lilobane ko kisama soko la mukite lilobane ko kisama epai na yo de la nation soko la mukite lilobane ko kisama epai na yo mama Anto soko la mukite lilobane ko kisama epai na yo bien-aimé dans le Seigneur, tous en a plaisir makasi ya koyamba pasteur parce que maloba oyo isa pour la biso mais pasteur bino na kati na centre de l'évangélisation le réveil bino bozo préparer nini pour la mission oyo ya kolamukisi bana na Nzambe ben tozo continuer côté ya loba Nzambe tozo insister pour batubaye que il faut vraiment Yesu alobi veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc, même si tu côté à ma camionso, parce que la Bible est amenée, ma camionso est belle à côté. Même si tu côté à nyonso, na souka, il faut rappeler dans Zambé que mon cousin Zakoya. Parce que ceux qui vous ont rappelé, ils vous rappellent grave. Mais il faut de temps en temps pour rappeler. De temps en temps, il faut. Oyo ningisi watobi mon cousin Zakoya. Tous à la bokebi. Toza la kidiba te tolanda bisengo mokilité to pasi ya mokilité mais to ke après passe oyo yeso koya to après sengo yeso koya donc photo ça là toujours malgré ko na kata na etonga kidibe zalate mais pasteur message nini oyo zo pesa sikoyo na ba sali na Nzambe na moment oyo message nini oyo zo senga pona peuple de Dieu ya mokili mobimba message nini s'il y a un message, un résumé, que le Christ revient bientôt. En tout cas, je pense sincèrement que c'est le message du moment. Christ revient bientôt. Et le coup Zakoya, tout milengela. Tout milengela, tout ça, musala, yampunda te. Tout milengela parce que Zali Koya. Et il y a beaucoup de que Mukola Koya et Banité. Heure et Banité. Ce que nous parlons, c'est que nous avons dit que nous avons dit mais nous avons dit que nous avons réservé à Nzambe. Akoye bisamo mutute. Asinga na biso bana na ye, basali na ye, tomilengela. Donc, tout ça n'a choisi. S'il y a un message à repérer en Kolalelo, frère, sœur, tomilengela. Yesu azakoya. Azakoya ezaya solo.
C'est vrai que ça fait longtemps. C'est vrai que Mokileza, mais Bisoba Nzambe, tu as quand même averti. Le quoi tu as averti, tu as négligé avertissement on a été, tu as négligé les lois Nzambe, qu'on demande Biso et Fandi la promesse oyo solobaki na kei ko bongsela bino esika. Esika na kozala bino pe bokozala wana. Donc na tina wana nde na lobi to milengela vraiment. To milengele biso nyoso ba na Nzambe to milengele. Mais pasteur to komi ko chité to komi na ko chité pasteur na habité de loba suka nini oyo koki ko ebisa na peuple de Dieu. Parole na oyo suka nini ko ebisa na ba na Nzambe. Veillez et priez. Ah, ça très attention na routine, na habitude, na tradition. Biloko wana ebomaka moto ya Nzambe. Ah, ok. So ko meli mingi na kati l'église. On mesana ko sala. Lokolo mesana qui dit beko ko taper. Donc il faut la mutumoko ozozonga kaka nkolo pour Bible le bien agola le kola moyibi na surprise donc c'est bien les sauts ça bateau tout ça. Oui pasteur Gogo pesa biso adresse précise et église et si l'église ezali na numéro na yo. L'église pour l'instant elle est située à Saint-Denis na première gare à Saint-Denis. Na 17 boulevard de la Libération, na premier étage, toujours banda culte na 8h, aussi ça va 10h30, et donc et puis toujours na culte sous la semaine mercredi na 19h 20h30. Ceux qui aux années Chicago Kengete, au Koya to sangana elongo. Mais ce que ça les oyo kendaka na encourager au y campiko au s'attacher parce que la Bible le dit n'abandonnez pas vos assemblées. Donc les awana te pour encourager muto abandonner assemblée na ye ce que ça l'assemblée y campiko bongisa penza sala musala Nzambe ndenge sengeli pour être nayo na bandeko baza nayo na kati na lingomba boza na sengo sala Nzambe. Amen. Boza na sengo sala Nzambe tozalaki na kati na www.kleboa.com émission la bino la lumière de la parole où ils allaient présenter et pas il y a humble serviteur Julius Mboula. Que Dieu vous bénisse. Bonjour les amis du Royaume Céleste, ici votre humble serviteur Julius Mboula pour vous présenter l'émission La Lumière de la Parole sur www.kleboa.com. Toi serviteur ou servante de Dieu, nous avons besoin de vous pour exprimer et éclaircir les enfants de Dieu la parole vivante sur www.kleboa.com. Merci.